Na kumba tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Mbote mingi balande émission Mercredi Solution. Wabino Maman Angèle Afonso. Ya solo tata nzambe za malamu. Bolingo za malamu. Akola kisaka biso moko to pesa ka merci pambate aza malamu. Ba femme de valeur. Basi alokumu. Kola nandakisa. Ndenge basi akala batambola ki ba mama oyo batambola ki bango nyonso te kasi oyo bapesa ki lokumu na tata nzambe bapesa ki lokumu ba mboka na bango na communauté oyo bango bazalaka. Donc ezara vraiment esengo makasi soki lelo kombo na bango ezali kotanga na kata mukanda ya tata nzambe eza parce que baza basi moko bapesa ki lokumu na tata nzambe. Donc voilà lelo nde tozali kolobela. Les hommes qui m'bangi sont comme vraiment donc béni, tous béni parce que na kat na Afrique. Donc ils ont une femme, maman moko ya bonia. Oh ya sana kumbo ya maman mouilo ki awanga nzitani bonia. Ya makasi. La femme sage. Oh ya le bangi que non aïe 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 aïe. Simone ndima na kopesa yo maboko. Moi ça le kumu. Moi ça c'est qu'on se respecter même les latin naie. Moi, si tu quitté malgré toute souffrance, azali kosala bilanga na ye avant na kimiate maman muluka wanga nzetani avant na kimiate amepesa ki mais lelo siko tozali kolobela ba maman na kati femme au foyer makamuni tozali kosala na kati ba famille na biso eloko nini o tozali kosala ke no lobi soki papa zangi ngana pesa maboko na kati ya libota mais lelo tokomona ba maman tozali ko bebisa okomona soki papa zangi yo wana bimi orio osalama iloko kitoko opesa maboko na papa yo wana komi koluka batata na libanda okomona obali koluka susu tata ya zala bomengo po apesa yo vie okokende boye okekosala ekobo obebisi ntile okende kuna oya komemela papa mwana mususu na kati ya ndako libala okoya kokosa papa ndako ke papa ya solo vraiment mwana ya yo nzoka ndiye mama itambola mabe eza na basi musupe ba kozala batata na mama ya solo aïe 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 toza vraiment bana mapamboli esa nga sengo makasi ya ko partager le baba na tata nzambe ça a biso vraiment bien parce que toujours mayele na matia ya bana tata nzambe pamba te to uti musika batata na mama parce que toza ko kende to komi pembeni. Okomona mwasi mususu amoni bongo ke mobali lobi ah mwasi na ngai ye loko na za susu na le côté mwasi na ngai tika ete na ke kotiko na papa boti na yo kasi pona na bana susu ko luka susu parce que loko ezalité to mona ngo ya mingi batata na ba maman okomona mwasi azongi epai na ba vraiment ezaka pasi nzoka nde to ko zonga simate na tango pasi ata ndenge nini soki mama obali kozonga kasimate une femme mariée azonga kasimate marqué tout passe na kati libala yeba kopesa mbano maboko na difficulté na nyonso okomona mwasi ona ke ita okende kuna abandi kozwa susu bamakango wana azwi mukumba mukumba yo kozwa wana oyembango mbango epa ya papa abana oyizongi susu pa papa omoni susu papa bosangani lisusu wani o compliqué papa siko mwana wana mukumba yo zwi akobenga mwana ya nani mais yo moko yebi keno mwana wana azali mwana ya makango yo lebi keno tena zwa parce que boko la mwana azala na maboko nzoka ndeko ko bebisa ba mama to seko yo kiseba papa na biso soni na bizaleli wana nzoka ba mibali na biso bazali na power makasi o totanza ma pesa bango pona kozwa soin na biso ba mama kasi na place papa ko kite ya mama zo relève o pesa mobali maboko yango ne ba bengi vraiment esengo na kati na famille mwasa lokumu asa mwasa kumisa maka na libota na ye na mobali na ye na bana na ye bakopesa yo valeur mais okomona mama elle a tenu changer et comme ndenge mosusu pona nini alinga sala makambo elongo banite tango bombeli tata bana sekele ya munene ozali komema lisumu munene ozali kokimisa mapamboli kati na bana wana oyo boti parce que mwana wana pe oyo boti libanda omemi na kati ya libala mobana yebi te mwana na pe ozala beni te pamba te ozali kokangela ye baporte ya bonheur esengeli koyebisa mobali na yo na kati ya libala koyebisa vérité
ah ya solo mobali na ngai ye natambolaki mabe papa eloko ezali ko déranger nga parce que okozala jamais à l'aise tango oza na secret munene okozala jamais à l'aise na kati ya ndako na yo pamba te oyebi ke oza na secret munene ya solo balobi ke la vérité blesse mais ekokomisa yo libre. Voilà batata na bamama tala neti mama wana oyo alongi na kati ya ndako na ye mwasi wana ake kosala mobulu na libanda ake koteka nzoto orie aluka mosala lolenge bato baluka mosala ke soki antuka vraiment naluka mosala mwasi wana ake koteka nzoto na ye ake kosala mosala oyo ekopesa libota na ye lokumu te epesaki meme mpa ye moko lokumu pamba te amemi mokumba na kati ya ndako ya libala aye komema zemi amemaki zemi sikoyo akomituna ayayayaya naza na mokumba boye sikoyo nakoloba zemi ya mobali na ngai to ya nani sikoyo tata bana bika kende oza mokumba na ye mpona nini pasi aponi mosala ya mabe oyo ya koteka nzoto libanda me nzoka baninga bazali koluka misala ya koteka ya commerce ya koluka mwa eloko oyo ekosalisa yo me yo oke koluka mosala ya koteka nzoto omemeli papa na kati ya ndako ozomélange bana ya libanda na bana ya papa na kati ya ndako uwalono tozala mayele tozala bafemme batante tozala basi bagoyigoyi te tozala basi oyo bakopesa lokumu na kati ya babota na biso na kati na église soki mwasi na kati na église ekopesa lokumu te ekozalaka esengo te pamba te tata nzambe azali komona biso yango nzembo na koyembaka mingi miso manzambe mamoni yo masoko sala amakili okanisi obombami miso manzambe mamoni yo bamama miso tata nzambe ezali komona biso miso tata nzambe ezali komona biso bamama na biso tobanga nzambe na biso tobanga tata nzambe ntango tozali kosalela tata nzambe tosali na solo tozali na bandimi toza bandimi kasi tala bizaleli ya boye na kati ya ndako ya bandimi lokola bizale ya bapakano soni libosa tata nzambe tozali kopesa tata nzambe lokumu te na misala oyo tozali kosala oyo ezali ya soni na tosala makambo oyo ekosepisa tata nzambe pamba te mokolo wana tata nzambe asalisa biso abikisa biso mokolo ya suka liloba eyaki mpo na biso bana ya bato bamama ya lokumu mwasi ya lokumu tokolobelaka mingi na kati na mercredi solution tokolobelaka bamama ya lokumu mwasi ya lokumu donc tokolobelaka mingi vraiment bamama lokumu parce que lolenge tata nzambe asala biso bamama asala biso na lokumu makasi mpona nini lokumu wana ekolongwa na banzoto na biso ayayayaya nde lelo tozali kolobela likambo etali lokumu ya mama donc tata nzambe aza malamu ntango koko na biso Adam na Eve babebisaki ayayayaya nani abebisaki eza mama moto aleki mbuma moto liboso mama azalaki na lokumu bango mibale bazali na lokumu kasi kobebisa ya mama ekosalaki lokumu elongwe kati na bango tomonaki ete tata nzambe atuni bango Adam ozali wapi bazali koyoka soni mpona komona na miso ya tata nzambe mama Eve bozali wapi donc bazali komona na ete pamba te bamoni bakomi koyoka soni ndenge nini yawe tobombani tokomona yo te pamba te toza bolumbu tata nzambe atuni Adam koko na biso papa Adam alobi boza bolumbu ndenge nini boyebiki boza bolumbu totali masumu babebisaki elamba ya motuya oyo ezali kati na bango ebebi elongwe kati na bango ndenge tokoyembaka na nzembo bana koleki bakoyembaka nzembo tolandaka na kati na ba DVD tokolanda yango mingi mfata mpwena makala yeto pe wavuluka yakituka kwa meseki makiampa bala tata undevokela mululendo ya songa kwange kadi ya lomba levoko kwange otali batata na bamama alobi noki balobiki bilamba ya talo ezali kati na bango
Mwa to pwena wakala ihe to pera buruka. Yakituka kwa mese kima kiampa vala. Donc bilamba ya mutu ya ezali kat na bango elongwaki na ntango koko na biso Adam na Eve babebisaki elamba mutu ya elongwaki kat na bango. Elamba ngo ezali lokumu tata Nzambe apesaki bango valeur ndenge tata Nzambe asalaki papa Adam na maboko ne moko kasi na ndenge mama Eve ayaki kobebisa nde tomonaki lokumu elongwaki kat na bango. Nini yaki sima nango lisumu tango esalami bongo mbala moko mbebe ye pase ye na kati na mokili pase ye na kati ya mokili pamba te babebisaki. Donc voilà yango tokolobaka donc mission na biso mercredi solution nde tokolobelaka ba mama ya lokumu ya moto mama ya mipesaka vraiment valeur. Une femme qui se respecte aza mwasi akopesa mobali lokumu akopesa église lokumu na société bisika ya zali biso nde tozali kolanda ndakisa ya mama mwilo kia wanga nzitani mama ya lokumu. Donc voilà sans plus tarder tokotanga na mukanda na biso na mukanda ya juge 4 na kata mukanda wana juge 4 tokotanga ngo malamu totanga ngo na banditi na se tokoyeba histoire ya mama na biso mama Deborah na mosala oyo asalaki mwasi moko azalaki mama prophétesse mama wana azalaki juge na kati na ntango na bango wana femme battante mwasi oyo azalaki abundaki bitumba parmi bana mibali bazalaki kasi ye azalaki juge na bana mibali ebele mais kasi azalaki mpe femme foyer azalaka mwasi na kati ya ndako mwasi ya libala. Mais ntango tolobi ete mama akopesaka papa maboko na kati na ndako tozali komona ba mama mingi oyo tozali na goyi ya kovanda ya kopesa maboko na papa te yango tozali komona pasi ezali koyela biso na ntina nini ba mama na lobi ndenge wana pamba te eza ba mama mosusu bazalaki akuti papa aza déjà bien aza na bomengo mama wana akosala eloko te mama na akosala eloko te avandi na ye kimia oriakanisa kino nasalama quelque chose pona libota na nga na profiter ndenge papa aza na mwa moyen sikoyo na profiter nakoka kosala mwa eloko moko mpe ekotisaka mwa quelque chose mpona kopesa libota maboko. Okomona mama wana atalela kaka mobali na ye atalela kaka mobali ayebi te lobi ta mosusu mosala ekoki kosila ta mosusu bomengo mobali aza nango lobi ekoki kokita mama wana aza kaka ndenge wana akosala eloko te parce que ayebi ke mon mari aza capable ya kosala nyonso na mwasi mayele mwasi oyo akambaka ndako na ye toujours akoprovoke mwa eloko moko teka mwa eloko asala mwa commerce moko boye okosala eloko moko oyebi ke no na ntango mobali aza na eloko te to papa soki alembi ngai nazwi na bandi koyede na kati na ndako. Mama Deborah azalaki mwasi asalaki mingi batata na bamama pamba te azalaki prophétesse azalaki juge ya kosala ya kokataka makambo mwana mwasi s'il vous plaît. Pourquoi biso tokoki kozala bongo te ka mwasi ya lokumu bipali nini mama abebisaki mama abebisaki te ndenge andimaki kopesa mbande maboko apesaki yango ntina suka esengeli tozala bongo eza mpa kitoko bakolandaka yango na surtout biso basi ya banganga nzambe basi ya lokumu biso bamama banganga nzambe na kati na etonga toza basi oyo tokozala ndakisa na bakaraktere na biso na bizali na biso partout tozali okomona kati na église mais bizaleli tozomona ezolongobani te eza lolenge moko te par rapport nde toza na libanda elateli na biso bamama complètement nabosanaki ye lolenge namonaki na ndako ya nzambe na ndenge nakemona na libanda donc deux personnes différentes. Mama wana tia bameshi na ye makasi azwi pantalon alati a changé complètement. Donc okoyeba te ke mwasi wana azali mwasi ya nganga nzambe okoyeba te kasi mwasi ya nganga nzambe bizaleli en pantalon et papa pe na ndako azwi amoni mwasi bongo atiki ye papa amoni mama na kati ya ndako abimi akotike bongo mais papa pe mokambi na kati na église tala lokumu ya mama mais tata wana amonaki mama wana aza mondimi na kati na etonga
alobi maman Angèle nandimaki te ke mwasi ya papa Kingandi nandimaki te ke eza ye lolenge azalelaki achangeaki tala ndenge tozali kolata baidentité mibale biso boye tokóma na misala boye bandeko na nga tokenda na misala tellement mibeko eza mibeko il faut tozandakisa kopesa banzoto na biso lokumu pamba te tata nzambe asala biso lolenge mosusu bamama toza motuya makasi mama aza na valeur na communauté mama aza na valeur na église mama aza na valeur partout tokotambolaka mosala wana soki omoni kompani moko mama azali te nayebi te kompani ya ndenge nini kompani nyonso nakomona mama azali bisika tomoni ke bamama bazangi nayebi te kozala ndenge nini pamba te mama aza na motuya makasi basepelisa tata molimo mosantu bapesi maboko ya tata molimo mosantu na etonga papa simoki mbangu na ntango papa simoki angani azali kotambusa biso na ekeke ya mine batata na bamama tomoni lolenge nini bamama totelemi na ntina misala tozali kosomba bato oyo esengomaka à travers le monde biso nde tozali komona banani bazali kosala mosala wana eza bamama pamba te mama mpe aza na valeur monene tosi négligeaka te bamama bisika tozali keno ngai naza na valeur te ke ngai naza na ntina te oza na ntina na kati na communauté na yo oza na ntina na kati na etonga bisika yo ozali tala mokuma monene tala ndenge tozali kopesa tata mosantu maboko eza mapamboli tozali kopesa yawe maboko ma esengeli totambola mpe malamu totambolaka vraiment malamu kasi kotambola malamu yango ekosala biso na misala na biso iganga makasi liboso ya tata nzambe oyoka mpe misala oyo donc kondima ezanga misala eza kondima moko ya pamba kondima na biso esengeli ezala na misala yango nde tata nzambe akotalelaka biso na misala donc voilà bamama toyeba oyo tozali na mikuma minene nzambe akonfie biso apesi biso mosala tala nano nde tozali kopesa maboko na église kopesa nzambe na biso tata molimo santu maboko ndenge mpe esengeli tozala na kati ya bandako na biso na kati ya bafoyer nzambe aza tellement bien alingi biso makasi ndako place mama azali bokomonaka différence ya makasi ndako mama aza na kati ya ndako okomona ma différence ya makasi mpona nini mama aza utile la société aza utile l'église partout mama aza utile nzambe na biso asala biso na ntina babengaka biso aide semblable ayayaya vraiment esengo makasi tosepeli vraiment mingi toza bamama ya lokumu oyo tokopesa nzambe na biso lokumu na misala na biso na etambwe na biso na biza na biso mwasi mpe azalaka mwasi moko aza douce bisika ya azali mama agangagangaka te mama ya komelamela masanga te donc mama aza mama oyo azali douce pika vandi pamba te eza mpasi na ntango na biso bato okomona groupe mosusu mama ozotala mama azolangwa mama ntango azali kolangwa babetise akosala liboso ya bana azoyeba babetise oyo azali kosala te ntango akosutuka boye me mama ozosala babetise liboso ya bana na ntango wana deja bana si bamoni yo kolangwa ezalaka buzoba ekomisaka moto lokola zoba bamama tozala mayele mwasi oyo une femme digne mwasi oyo azala respectueuse une femme femme de valeur amiyebaka kose contrôler amiyebaka komipesa lokumu po bapesa yo lokumu esengeli yo moko omipesa lokumu etamboli na yo elate na yo na bizali na yo bisika bato bazali lememe ya tata nzambe ezala kati na biso vraiment tata nzambe akomonaka biso atalaka biso bisika nyonso tozali donc parcours nous kati na sa ntango tata nzambe amonaka biso partout tokotambola azali komona biso donc tozala baoyo tokopesa lokumu na tata nzambe na mabota na biso bipai nyonso tokotambola topesaka vraiment nzoto na biso lokumu na elateli na bizaleli na etamboli na nyonso na elobeli na biso donc vraiment esengo makasi bamama nyonso na mokili mobimba vraiment esengo makasi on est ensemble
fête ya mama Mwilika wanga nzitani ezali ko belema o ezaka fête na biso internationale femme internationale mama Marie Mwilu kia wanga nzitani mama Mwilu soko sepelaka mingi pamba te azaki mwasi ya bonya soki tokolobelaka ye na mercredi solution pamba te ye wana nde molobeli na biso alobi ete botika nga nakendeke eza molobeli epai ya Simone pamba te tokomonaka ete makambo mosusu tosalaka na vie na biso tomona ngo neti eza malamu nzoka eza makambo minene na miso ya tata Nzambe soki olingi mwana wana yebisa verité epai ya tata na ye kende papa oyo yaso oyo mwana na yo te komisa mwana aza beni vie na ye mpe eza malamu na se ya ntango pamba te mabe oyo ya biso baboyi tokosalaka yango nde bana bakofutaka donc tosala malamu mpo bana na biso babuka ya malamu merci mbote mingi na bandeko nyonso balandi biso mokolo na lelo vraiment kuna na nsima caméra tozalaki bongo na lisungi ya papa Domingo Simbala donc merci papa na mosala kitoko merci na biso banso merci na kati na plateforme na biso émission Kimia na libala oyo ekosungaka biso na mateyi ya makambo ndenge na ndenge banganga Nzambe asikisiki vraiment boza ebele na kontanga bakombo te boza tellement ebele donc ba jeune na biso donc boza tellement nombreux na kati ya plateforme na biso émission Kimia na libala vraiment esengo makasi na pesi bandeko nyonso ya rateki yuke mbote mingi bisika tokutami en tout cas vraiment na balandi nyonso ya mercredi solution balandi na biso nyonso mpe émission Kimia na libala bisika tozali vraiment esengo makasi vraiment voilà batata na bamama ndenge tolobi tokolekaka na Canal Plus bolandaka biso na Canal Plus na rateki na mboka Kinshasa partout Canal Plus toyebi bisika elekaka partout à travers le monde tokolandaka Canal Plus alors baprogramme na biso émission biso elekaka émission mercredi solution émission Kimia na libala ekolekaka chaque mercredi na 22h15 redivision yango ezali chaque samedi na 11h30 monani bongo mbala